La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Sali bandeko na ngambo te bandeko bolanda Ursule Botelwa TV karande boyebi balobi bomba mabe ba vérité il faut ebima yango bomoni lelo Ursule Botelwa TV aye penza kubimisela bino moi ba vérité cachée pour na vie ya papa na biso papa Alain Mabana tout koyoka o ba audio ebimi o papa la lobi boy o papa la zongisi boy alors bato nyonso bolingaka papa Alain ba o bolingi boye ba vérité même pour na libala ya papa Alain o papa la kende koloba makambo ya Terre et pas mama Teresa pour na Bellevue en tout cas boya bovanda to yoka yango to sola yango na bokebi nyonso. Là, je vous signale déjà, moi na moi sur na tilibino na photo nanga na miniature nanga ope na tilibino mupanzi yewana moi si o papa Alain azobala. Pona ko informer bino que papa Alain Mabala a bala le 3 juin ezali bala ya papa Alain Mabana. Alain Mabana azobala le 3 juin. Alors mwasi na ye oye azo kende kobala ye wana za mwasi ya poto mwasi ya Canada. Bandeko bolinga ba vérité mingi na lobi bien bomba mabe to loba ba vérité. Tozala wana kate pona loba côté mabe, tozala pe pona loba côté mabe, tozala pe pona koloba côté malamu. Lelo mama Teresa ye a lobi abimisi papa la lobi boye mais jusque là ngana yoki audio yango te. Tozala penza na vérité. Na ebite ba oboyoki audio wana numéro na nga yango wana botindela nga ba audio na numéro wana menga Ursule Botelwa TV o na liboso na bino natikali koyoka audio wana nanu te. Oh mama Teresa nazo bimisa mama Teresa e bimisa ba audio bisoto yoka audio bandero to ane ya sika solo ya sika na gavke papa na mai matali fertilité masse agrandissement des troisième jambe qui mobali salakate pe ezamu kier mama azo sepelate na mbetu na gavke la muki feti zongi ba mama e na ba problème ya mabota myome fibrome trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tosali na solution na gavke pona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache acné na gavke baproduit bio kaka na 5 jours ya bamba oteli lokola lilala teint uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension tope obésité cave-cœur colo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na cave-cœur ozongi mobimba
Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan ba industrie Allemagne pe Angleterre. Na Gavker oko sepela. Toza mayele eyana ba comédie ebele bana mitema mabe eyana ba comédie ebele balinga bayina baninga nde bayina bango eyana ba comédie ebele balinga koyinisa baninga comme amoni muninga ke na mwangambu na bango ale aye abandoloba alobi nanga kutu boye asali boye pour ke boyina muninga wana akoma na kana bango ya oloba eza ebele na yete pona kotela papa Alain na yete pona kotela Teresa me na ye poto loba likambo ndenge esengeli tobosana te touti omona na internet ba prophétie bimie ebele pona mama Bellevie oh mama Bellevie bato balingaka ete entourage na eza mabe effectivement entourage ya Bellevie kandi ezaka kitoko te baloba toujours mwana azaka na étoile moto azaka na étoile nzambe azalaka toujours menacé ba menasa kaka moto oyo ane eloko ya nzambe ba menasa kaka moto ane étoile ya nzambe yango bomoni Bellevie azalaka vraiment menacé mais quand nde balobaka toujours combattu mais jamais abattu et ezalaka bongo epa ya Bella Bella la lionne Bella du ciel ka ndenge ezalaka bandeko nanga avant tokota vraiment na mozindo likambo na pesi bino mbote na kombo na Yesu ka nde na yebisaka bino so ezambana liboso okoti na Ursule Botelwa TV au s'abonner au commenter au liker au partager en tout cas tango partager biso na Facebook partager biso na WhatsApp partager biso na Messenger et puis kabolela biso video na baninga na onyoso bandeko na batutu ba na répertoire na yo kabolela biso video ona bango to ya to comprendre eloko nini oyo ezoleka na papa Alain na vie artistique na vie na ye privé o ya libala na ye la famille so tobito banda na côté ya libala to banda na côté ya ba trophée to kota na monde ba trophée côté ya ba trophée koto to moni ma Teresa azu munoko ya olobake na ane o papa Alain asali kuna bopesi ba trophée bo humilié bopesi ata trophée te ma Teresa vote o ya ba trophée po ba pesa bato nyoso moni ba pesa ki ba trophée ezalaki vote o to ezalaki voter na TikTok par pona ba fan nde ba votaki na lobamu comme sur une émission nga soko talaka ngote kende na Bellevie promo okota otala bobanda apede ya ko voter pona ane ezoya biso nde to votaki ba vote wana o bomoni ke ba pesaki ba trophée ba vote wana ezaka ba film o batu ba joua kala na tan wana papa Alain azala ko jouer mingi te azala ko jouer mingi te ezaka na papa Alain te mutu azwaki trophée te batu ebele bazwaki ba trophée te batu ebele bazwaki ba trophée te ezaka papa Alain te nde ba pese trophée te kuna sko kombo zala na bino ba comédie na esa bino ba comédie ebele ba la mayele te na mutu na bango ba comédie ba mukie o ba na mayele na mutu na bango o ba na sagesse o ba bazara na discernement ba na ebele te mukie ba comédie ebele ba bazo bolimbisanga na ofinga te na oloba ba comédie ebele ba mayele te na sepela Natala Statia Cardozo mille esprit que je salue azala toujours ming na bizelo koma na statina ba comédie ba bourrique akosa atteint akoma pena ya solo po na ba comédie belé ba leka même pas na bande de l'école ba yebi ko analyser makambu te ba yebi ko lobela likambu te ba comédien ebele ba na buzo ba wana siko kombo zaka mayele penza te mayele za mukie mayele kenda bino na barando mayele kenda bino na ofinga directement ye Bellevie a humilié papa Alain Bellevie kuta humilié papa Alain
Papa là azalaki humilié. Papa là j'ai trop fêté. Papa là vraiment. Papa là vraiment. Papa là na rozanga sagesse. Papa là na rozanga mambo ebele. Tala ndenge papa là bande kolenga voyage à Dubaï. Ya Jérémy Chabani. Mais papa là obala mwaso ana mukanda na Canada. Papa le obala mwaso ana ndaku na Canada ana nyoso. Donc papa le kande makambu nyoso ekitele na maboko na mukanda na ya sir voyage à Canada ya sir. Mais papa le aolenga Dubai o Jérémia meme bon bataka binyo na kisi. Bataka binyo na kisi. Bellevue akangara ba comédien te kande na ifsaka bino. Bellevue atikala oloba te ke na papa le kokende ko jouer à place mususu te. Bellevue aloba bongo te. Mais bino moko ba comédien par respect na respect na bino. Botalaka esika nini na koyo ko jouer esika nini pe na koyo ko jouer te. Comédien ana mutu o ko jouer na partout. Mais botalaka ba nini na ko ba gago ezanga tina ba gaga buzoba. Likola mbongo oke joua ngo poani. Lelo soki papa le, soki bomoni batu ba olobela papa le, eza pour papa le ye moko apesi permission wana na Belar ba futa bango bien. Na Bellevue Kandi, na Bellevue TV, na Kandi Star. Ba futa bango bien. Ba futa bango bien. Kokende ya papa le akenda ki ko jouer. Et pas ya Jérémy nda koma ki ko jouer. Jérémy ayeba kiti na nini oyo abimisela ki papa ale visa ba voyager kaka jour ya le 29. Ayeba ki Jérémy a luka mambuti. Boyebi ke Jérémy a mutu mwa luka ba problème. Baba fan na Bellevue numéro 1 ba Jérémy wana ba mi bomba mana sima motema mambe bazwa eni balata mais ba bimele pa via Bellevue. Asala ango na motema mabe. Batu nyonso basala agage pa na yeme bango nyonso te poani. Aya kozwa papa le pona alongola papa le na journée ya le 29. Pourquoi? Parce que ba mona ki ba pesa ki papa le trop fêté. Ba mona ke place onde siko biso to kote la poto diembela. Papa la lenga Dubai. Ba vidéo na mona papa la ndenga zo lenga voyage à Dubai. Yo oza mwasi na Canada. Bozi ato na kota na parti ya mwasi ana bo comprendre papa lena mama na opesa na kombo nde bo comprendre balingana na nini. Papa le olengi voyage ya Jérémy. Oke kuna obandi koloba biloba loba oyo loba ki yo moko yebi nini oloba ke pa Teresa nini oloba kite. Yo moko yebi. Ba Teresa ba batumo ba produit fini. Ba Teresa ba batumo boye succès sili. Na ba succès o ba Teresa ba sala. Ba succès o ba Teresa ba sala. Ba batu baza lokwa ba Bellevue Kandi lelo. Ba batumo ba na ba chaîne na bango ba produit ba film. Ba batu te ba tikala na rando po ba talima. Teresa ko sa l'émission na chaîne na soit koti komba Bellevue te o talima te. Soit koti si rando te o talima te. Bandeko nana nese binyo nana 3 points o na lobela. Na bandaki na mamba voyage à Jérémy ya ba Teresa. Ya mi balé na lobela likamba libala papa len. Ya mi satu toshite na liwa ya mwasi ya papa le wa kufakala mama bana na ye. Ma Teresa. Amote mama be. Succès e boyi bino nzoto. Bokomi koya siko ko diembela na sima ba problème. Ko diembela na sima ba problème. Ya kitoko te. Isa kitoko te. Boluka ba problème esika ba problème ezate. Ndo moni papa le ba kotisi na problème po ye moko akota ki na buzoba wana. Likola voyage à Dubaï. Ok koloba babiloko o kana ko bimisa te. Papa le na Bellevue TV a umeli. A umela saki na grade kuna saki na poste cordon. So cordon. Voyage à Liboso, à
akenda voyage liboso te akenda ko jouer passi là azongara na famille bayembelaka ekutu cordo aye pona loba ke Belvia kangani batuté papa le pas aki obligé à okende pété voyage le 29 pour loba kendo sa na Dubai ya malongi ezate akoka pe ko loba te to un événement mo le 29 non voyage te mais Jéréma sala kona motema mabe pona luka prouver belle vie esika bakendaki na ba Teresa oye lobamaki o papa le ayebisaki Teresa yenda yebi lelo banungu ebimi ke papa le babimana Teresa babanda obimana ma Teresa sope ba continuati lelo to ebite mais selon banungu ye moko ayebi tanga lobe na Teresa marambizaki na chambre to na salon to na cuisine to wapi papa lenda yebi na Teresa ba yebi. Mais toi na posa to mona ta audio moko ebima pour te confirmer to yeba ke Belvia salaki bo o papa la lobe na monokone mais ce que loba ki yango te Teresa bimi a bebisi réputation na yo papa le obala le 3 juin le 3 juin papa le obala osala mingi na Bellevue TV ozaki muto mérité honneur na libala na yo oza muto mérité honneur na part ya famille libota na libala na yo mais bawela bazanga oko permettre te buzoba ebima na place oyo okendaka kosala likolo ya place oyo ozosala bagag likola bagag Liza lelo atelengane mais Liza zalaki ata asala te ana salaire mais likola bagag Liza lelo atelengana musani ya malonga o Jérémy Shabana salaka théâtre nini ya malonga o Jérémy Shabana salaka nga personnellement na mona eloka malonga Jérémy Shabana sala ate na mona raté eloka malonga o éducation Jérémy apesa na théâtre na mona ate na mona angote mais likola bagag bo bebisa ba réputation na bino mikolo il faut se respectaka et ana ba rôle musu bo pesa yo o accepter en tant que comédien boti ko yela biso to comédien boya ka rôle te comédien boya ka rôle zo pesa le kumu te aboya ngo lelo monde ba toucher libala no lelo monde ba toucher moi si na yo papa le po yo moko linga ki ba toucher moi sa papa le kombo na eza mama Cécile Bilonda mama Cécile Bilonda siko zali mbote na yo en tout cas kolimbisa no nde na tangi kombo na yo na nde na tie photo na yo soki lelo to bima te ofinga mama Cécile Bilonda to sala ngona motema mabe moi sa papa len obomona a mama bana ebele ape na bakoko mais soko tali okakole na eloko te na oyela bino ba video na ye na otela bino na informer bino na betela bino moi histoire qui est Cécile Bilonda ana bambongo ne a bien okakole te tai kitoko a surtout ne loko babengi tai loko edoxy so na ebisi bino nombre bana o ana ngobo kamwa boloba moi so zo maintenir nzoto nendeni moi sa papa le a bien oui to finga te na motema mabe ba photo bota na miniature eza yete ye yo onga na ye libino ma Cécile Bilonda yeyo o nga na ye libino ana e bien to lobaka nga nazalaka aka te pona loba mabe nga lobaka na nga likambu nazalaka pumu to tena loba likambu ndenge sengeli na lobaka na nga likambu na nga ndenge sengeli na yaka na nga teke o na ya kofinga ka po batu ba ofinga non papa le ana erreur o asali papa le a gagnera motema Bellevue
Mais papa l'un toyoka a trahir. Toyoki a trahir, mais to moni ba odioté. Mais toyoki a trahir. Est-ce que ba salango po ba famille bota ba yina papa l'un to papa l'un aloba ki yango ya solo, ça reste à vérifier. Pour jusque là ngana yoki na obi bien ngana yoki ba odioté jusque là. Mais bobo sanate balinga ba combattre belle vie. Bobo sanelo ko anate. Famille bota tous à la focus, to focus na français, to focus na anglais. Excusez, na Kandi Star, bon excusez là. Na Kandi Star, ba vidéo ezali, ba théâtre sika, oh ba coach l'épisode déjà 7e épisode, le théâtre en ezo kende, waouh, oko imaginer te. Na Belle Vie TV, Skinny, ezali au total ki lobi 8e épisode. Tous à la focus kuna ya ko partager ya aussi la promotion quand de to mesana Madeleine Aketa je te sali sikozali tous à la focus kuna tout le monde la distraction. Oh papa allait à trahir, oh papa allait à salibrer et dépendre na papa allait na motema na ye. Et ana audio mongote obo bimisa oye kita belle vie. Et ana audio mongote obo bimisa oye kozangi sa belle vie likanisio koma filme. Et ana audio mongote obo bimisa oye kopekisa belle vie kokoma ba film bien ezate. Nyonso ezo leka na réseaux sociaux eloko asike ezate filme aussi totala. Et si totala Baya pas belle vie, n'endenga bien balonga pas belle vie pour nous créer ba problème mais si total bijou la reine lelo a réglé taka. Bon mon a bijou la reine a réglé ta makasi. Awela ka kokende SB. Boy bi senga film ni bijou la reine a sala kuna banda alongwa koto bijou la reine a joué à peine en bienté. A joué à peine en bienté. Mais babanda kota e kaka na scène pas belle vie et mo bona mawa belle vie a ties ko boy bi senga banda bijou la reine a kenda kuna. Da bijou yon ça combien de films au joie kuna ibutu ndenge moko azako jouer n'est pas belle vie e musuba oche muta cuisine e musuba oche sentinelle siko boya oloba banda ibutu alongwa combien de films ibutu jouer na SB bolwe la kolongwa na motema mabe nzamba ofuta bino so na kotina lisola moi sa papa len Papa le abanda obwaka Cécile Bilonda kala ya bakala wana mwasa papa la kufite kala penza ya kala donc so il lelo papa le obala ma Cécile Bilonda veut dire papa le obala likangu na ye poza aka likangu na ye kala azaka likangu na ye kala wana papa le ana na mwasi na ye toto zongela ba théâtre kala tozongela totala banda na neni ni papa len abanda obwaka Cécile Bilonda na Canada. Cécile Bilonda na Canada. Ya matata. Tozongi penza na ba théâtre penza ya kala nga na ozongisa bino ka tozonga na ba théâtre kala. To comprendre aneni ni o papa len balingana kana na Cécile Bilonda. Na anenini toyoka ba nungu tangu mwasa papa la kufaka internet yinda kaka nde boyebi balobaka oh papa lenkutu mwasi na ya kufi mende kuteza wana makangu na ye azaka na Canada nda kundelie mwasi baba mambwana nyoso to bana oyo kango de akala don lelo so toyoki ke papa la obala mama Cécile Bilonda ya Canada ngana omona na ngango teke o eza likambo mo ya sika o kutu ndengisa na omona ngo likamba sika te poto yoka ngo de akala toyoka ngo kala ya kala o toyoka makama makangu ya papa le soki peut-être le ba bala na ezaka po babombi na bango trop balembi na bango kobomba siko bazuna bango décision babimisa na bango relation et puis na assuré bino ke bomoni moi sa papa le nde bomoni be aoya ye azana ebo ye pe aye
Prête na bitumba. Ane prête na nyonso. Abanga na eloko te po boka kolete. Obanga miniature te po Cécile Bilonda babwaka ye na ba musicien boyoka akombo wana. Boyoka akombo wana partout. Babwaka na bango ye. Donc miniature elobela nango ye eloko te. Elobela nango ye eloko te. Donc son lelo toko ya kolobela papa Alain. Oui, to lobela papa Alain kota mamba théâtre. Et surtout likambu ya ingratitude na ba comédien. Wana il faut to ya lobela ngo surtout papa Alain. Papa Alain moi sina kufa boyebi Bellevue a contribué. Bellevue ka obomo na Bellevue. Bellevue ana motema moko na ebite soki na ebite motemo ya zana wata mutasale mabe mais so mutona zu problème akenda aka kusunga nanga boye na sunga nanga te osalinga mabe ozu problème na sunga te mais papa Alain Bellevue asunga ba ya Gabi nyo soto mona Bellevue asunga ba ya Gabi malgré ko finga Bellevue malgré ko loba mais Bellevue akundela ye yaya na mobala kufaka Bellevue akundela ye yaya na ye Ibutu Bellevue akundela bandeko modero kuta leka na internet aloba Bellevue akundela ye petite sœur na ye mais tala Bellevue ngonde bo kombataka ye ondimate kasunga abino papa Alain mwasi na ye akufa na 2022 mama Mamicho Etoko que son âme repose en paix akufa na 2022 bakundaka le 7 na oye ba vendredi à le 6 mai 2022 zaka veille mortuelle na ye ezaka na salle moko na Fonac na kota ya université à Bongolo samedi le 7 mai bakundaka mwasi ya papa Alain. Relation ya papa Alain na mwasi ne oyo bala Cécile Bilonda eza relation kala ka ndenge ezalaka bino boyebi ba comédien na biso ba comédien ka teba mibal bazaraza na ye na libala mais mwa chobo na ye mo bwezala wana pona moni to se longo de émission to comme lo ba papa Alain aboma mwasi papa Alain soki ke o ba souci ya makangu nde bomi mwasi ne me mwasi na kufa na maladi ya na kufa na ngote po ba souci to ebibi so ke bomaka mwasi obela ba tension yo komema sucre e komema ba maladi belé tia yo kufa mais mwasi ya papa Alain akufa na problème maladi ya ngoto linga koloba ngote po talaka ka ba YouTube to zara permis o loba ba blo nyonso te na se na biso basa saki na maladi mo wana asaki na maladi moko wana mwasa papa la bimaka na internet po asenga mbongo po na opération asala kango na hôpital bapesaka deja ayebaka deja ke akufa mukolo boye na mwa boye mukolo teme na mwa boye ayeba yango ndaba nda kubima osenga lisungi po basala batinde ba transférer ye ailleurs akende ba opérer ye ba longola ye nzoto na biso ki bomwasi esimbaka te nande mwasa papa la ya kokufa mais tant toloba te ata kutu papa la zana ba mabe na ye mais to ya koloba te ke moi papa lem tabomaka mwasi na ye te ya boma mwasi ni te aboma mwasi ne te chobo to yebi mibale bele bala na ba chobo ana mwasi ne na ndako me motema lokoso surtout mibala ba comédien bala mitema lokoso ya olia basa libanda mbongo surtout basa libanda nini basi apoto bino mona teke ba comédien babala ka basi apoto po bala lokoso ya olia ka bango mbongo Cécile Bilonda o bomona ana mbongo na ye ala bien na vie yango boyo kalolo ba oloba ke ye mutayo obala papa Alain
ye muta financer po abala papa Alain wana nde bino mo boyebi soki ka comédien abali mwasi ya poto ezalaka ye muta obala ye muta obala ezala bongo mais papa Alain luka opesa mwasi no oyo obala valeur mobala zaka biloba loba te soki bobeba na kina Belleville esukela bino kuna na Belleville ezati ke po okomo ya koto yo nde oye olobi Jérémie amubomi Jérémie aze panza Mama Teresa amubomi Mama Teresa aze panza bomona ba Mama Teresa na motema mabende ya kolobisa bango na TV mais na au fond na bango balingaka Belleville et puis ba revaka ko jouer na Bella TV ba revaka ko jouer kuna mais comme ba motema mabe na bango de komisa bango su motema mabe lo kwa kindoki motema mabe na bango nde bimisa bango lo kwa kindoki ale muta bongo nde yo ke confier Teresa a contribué combien dans libala na o papa Alain Teresa na bomona a contribué combien bata mutema bata N Pro Max ata babenga ki oke ko jouer ndengo lengi voyage à Dubaï olenga ki voyage à Dubaï me fo kanga munoko yo moko yebi o bimisaki trop tard soko bimisaki yeba ke toyo kango pesa mwasi no zo bala po ba pese valeur fo yo moko pese valeur o pese valeur na okanga munoko na biloba loba te ozaki wala po na droit sala live oye ko pekisa ba buzoba oyeleka na réseaux sociaux o stopango nga lobi mabe po na Belleville te na soli na mama Teresa te na lobi audio moko te na lobi eloko moko boete alors bo stopper na kombo na nga ozala ki pe ozana droit ya ko bima na internet po na loba si réellement au fond de toi au monique oloba ki angote wana droit leka o salir réputation à Cécile Bilonda mwasi na yo batu ba okoma ko toucher ye pona buzoba na yo papa le esi ayebisa na ye mwasi na ye kezala prête o mataba miniature oui ezala nango to yebaki ke eoleka nango bepi ma Cécile azaki déjà préparé ke o mataba miniature azaki déjà préparé pour yeba ki so bali comédien et souka akabongo mais papa le sala marambo malamu po batu ba pesa mwasi no valeur sala marambo malamu po batu ba valoriser mwasi na po batu ba ya ko finga mwasi no na réseaux sociaux te nga na koti na compte ma Cécile Bilonda Nathalie nga mona mi lobi mwasa papa le o kakole ne loko te o finga epe ne loko te po na yebi anete loka basa poto bazaka nunia njote lembi après yeko bala ana ebongo te donc valorisez moi si na yo bima na basali G à Teresa bima na basali G à Jérémie bima lelo so bali no ma Cécile Bilonda okay no Canada mwasno ana bana na yo po ana bana na yo bo bala ni so bo sangisa bana bo sangisi d'ailleurs pe kutu bo nantimite ke o papa le ko kenda bandiko benga bana bo vande sika ma bo vanda kana mwasno bo sali monde na bino so nzamba opesa bino mabota bo boti bo sali monde na bino po bana papa le si bakola ma Cécile Bilonda bana si bakola akutu na bakoko bana ya bakola ba pesa ya bakoko a mwasmo babandane ko bota vana vie bomo na yo garder nzoto na ye garder nzoto ne po banda na ye ko bota vana vie papa le bima na je ya ba comédien ya buzoba oza lo kwa papa Serge Mwembo ataba fingi ye na réseaux sociaux ataba lobi so kindenge nini pona papa Serge Mwembo atika la ko bimate ayako yozo finganga yozo sala akota na salle jakende boboyo ka lobaki alobaka te mais soki mama Teresa linga koti so na buzoba yaka koloba yaka koboya oza na droit ya koboya buzoba wana o bolinga ba kotso ko kanisa te kende na lina kenda nga Canada tika na sumba na nga na nganda na kende ya la vie nous réserve beaucoup de choses beaucoup de surprises o biso to yebite kande yo zara na Belleville lelo Teresa ko bimata ya oloba ke papa la lobi pe papa le ovandi kimia
mwasi no bosali nde mwasi na yo kolinga te lelo bamatisa na mwasi na yo na bana ya mwasi na yo na bakoko ya mwasi na yo na miniature bomipesaka valeur oza comédien mipesa valeur bokotaka na baje ya bana basi te bokotaka na baje ya buzoba te ya bana basi bino boa bacomédien bino ya mibali bino nde bokendaka kobala basi basilisi bavaleur na bapo mutu wa bandeti ya gabi lelo boyebisanga teke libala moko ye o bayo kobala ya gabi nayebi te omwa nzambe asala miracle ma Teresa o libala moko ye bayo kobala ya ma Teresa nayebi te mais papa len oke kobala bopesaka bomipesaka respect boaba mibali bokotaka na baja poto te Jérémie ane deux fois Jérémie akota bino na babêtise ye azane deux fois mosusu mpo obala nete mais bino boaba papa o boada na bana bolinga te babando metsa bino baminiature na bamakambo oyo eza ta kitoko te na bamakambo mo oyo esepelisa oyo epesa ekovalorize bino te bolinga eloko wana te eya kitoko te bomipesaka poa oza comédien moko ya kilo mipesa kilo na bandenge na yo mipesa respect mivalorize yo moko ava bato bavalorize yo babilo moso omona eza ya buzoba te na osala te na comédien me na osala te a cause ya mbongo osalaka babilo mo boye ezo correspondre te na santé na yo ezo correspondre te na ndenge yo oza na aspect physique na yo bomipesa valeur valoriser famille ya mwasi oyo ezobala yo oyo ezobala pardon valoriser famille ya mwasi oyo ezobala internet nde toyoki ke mwasi azobala mais valoriser famille ya mwasi oyo ezobala po ata yo ozobimisa mbongo no mpona obala mwasi bato balobaka ye nde obala po auti poto po mentalité na biso ezalaka bongo soki comédien abali mwasi ya poto tomonaki gelor eyenga comme ezala gelor tomonaki eyenga balaki awa toloba epeka bongo ke eyenga mwasi abali surtout mwasi azaki mwa mokolo mokie valoriser mwasi no papa le bima na distraction lelo bato bakoma olobaki oboma mwasi na yo soki famille ya mwasi no bayoki baza na bango bato ayebi na ye koanalyse makambo analyse alobi te mwasi akufa ye mo mpo maladi oyo akufelaki jamais bakobwakela to jamais bakosala boye bato baanalyse bongo bato bakendaka wolo banda mwasi papa la akufaki déjà 3 ans na mai ekokisa 3 ans alors aza na ye na droit kobala na ye nani alingi akobala tomoni kuta umeli yana ba mibali mosusu babalaka mpe noki mwasi akufi apres inane boye abali quand même ye azeli 3 ans alors papa len kolinga te ofingisa sesi bilonda o alobaka na ye te o azalaka na ye kimia o asekaka na ye tout la souriante ye asekaka ne kaka mwa mwasi ana nayebi ye asekaka ne kaka ala nde na problème te na motu kolinga te internet ya kofinga mwasi na yo c'est respecter belle famille oyo ozoki ekokota respecter belle famille wana c'est respecter yo moko pe éviter ba Jérémie ateka déjà molimo Jérémie ateka déjà Jérémie azaka na kobanga te bata bongo éviter bango bato lokwa baya Gabi bato lokwa ba Teresa ma Teresa produit fini chiffonné éviter bango alukaka amemelo ba problème yo muto obala no éviter na bane oyo sali na bela production nani ozona film na toke no epa itozonga epa nani ozona film a valorisation de Belvia valoriser yo nani ozona film ape o valeur a valoriser yo nde bela a valoriser yo nani akozona film na chaîne nini oke ko jouer o ba jouera bien le quoi Belvia chaîne nini na chaîne nini papa na SB bango mo baso bakomi kolobela babombo na bango ba jouer bien te bango nyonso bakomi olanda mutu moko non bablo msu tala sima otali rétroviseur ozongi mutu voyage à Dubaï eza combien yo moko koka kokende mwasi na mama Cécile Bilonda na mbongo so yo mozaki na mbongo takoka pe ko sponsoriser OK voyage à Dubaï eza combien voyage à Dubaï eza combien ke komi kababoye ozo lenga na caméra lokwa mwa mukie
Oh, ba lobby si o buzoba. Voyage à Dubaï, c'est combien? Oh, lemba nanango. Moi, sinon, kundama noner tomona. Tomona ndengo kendaka na tomba ya mama mamicho tomona ndengo kenda robongisa. Après soit après une année, soit après 6 mois, bobosé là, moi sinon pire tombal tomona. Arrêtez, papa, là, il faut arrêter, babouzoba. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ceux qui peuvent solo le babouzoba dans combat Belleville, il faut arrêter. Talaka rétroviseur. Eza malam. Papa là na bana mikolo. Ma Cécile Bilonda ana bana mikolo bako sangsa bana bangote. Bana si bakoli. Mutu na mutu osala vie na ye. Mais papa le tala rétroviseur, zala bien na réseaux sociaux. Kolingo za na problème ité. Zala bien. Pour pesa moi non pas pour moi non tongo ataka ndenga za na mafu bonga kipana ete yenda za star. Mais tango baroluka baba ndo matisa na bakoko ne na miniature. Ata a occupé te mais ça les passe. Famille n'a pas ba osipelate. Famille wana to ebi ba famille mo bien, ba famille moko bien éduquée, nga na ebi famille na ba famille mo bien éduquée. Ba osipelate. Alors, eza kito côté, eza vraiment kito côté. Yo moko mi pesa valeur pour ba valoriser famille na yo. En tout cas, félicitations à papa Alain, félicitations maman Cécile Bilonda. Maman Cécile Bilonda. Ba bisous no esiko zali. Félicitations papa Alain, en tout cas l'axa qui mobali ozobala changer pe na makanisi tika kombo Belleville, tika mabe na Belleville, ba bebi saranda ko ozalela te siko ba pesa maya komele siko ba sunga yo ba bebi sarate. Longwa na mama Teresa pesa pena Teresa Mkongo po za ndoki ma Teresa o bebi sa carrière na yo ndenge ye a baby se ye a la sous na place akinda ko jouer te à part pas Jérémy Chaban na SB mutu moto benga ma Teresa ke jouer pour aboma déjà boma relation ma Teresa wa no mona. En tout cas merci na bato bolinga Ursil Botelwa TV kande toloba se zambala liboso koti na chaîne na biso tango zo s'abonner activer cloche à notification pour que mbala sima ceux qui au monde totie ba analyse na biso ekomelo ici kanyon so rozala. Alors abonnez-vous, commentez, likez, tielanga j'aime bien ndeko zo landanga, tielanga j'aime bien nzamba opambola yo. Ngai na finga raté soko koti po ya ko finga ya etali yo bato musu boya ko finga nga tale longi mabe ozabo ngana la nanga kitoko ato finginge longi mabe ngamoko na miyebi na la kitoko talanga bio moni nga yo na ngayo no na otala bino o ngayeyo ngayo na la nanga kitoko. Alors yo ato fingi nonga ngamo na miyebi na la kitoko ngamo na miyebi nazak bien. Donc finga na odingo ko finga etali nango ngate. Merci beaucoup, ça j'aime bien. Pesa papa les conseils na commentaire. Ozawa omoni koza na conseil moko okopesa papa Alain, même à propos libala na ye, même à propos ya théâtre, même à propos ya nyonso oyo moni en tout cas tikela ye conseil na commentaire bakotaka batalara e ozala malamu mingi. Merci beaucoup na balandi tu à Ursil Botelwa TV, mbote na Madeleine na Keita de mon cœur, mbote na princesse Allegri ya mama Yvonne, mbote na Linda bukulu ya balinda, mbote na mama na biso Christelle Badios, mbote na batutu obolingara biso. En tout cas famille Bota Mobimba, je vous aime beaucoup et sika bozali focus toujours na musala ya mama Belleville, partagez ma vidéo partout nzambalola ako pambola bino bonde ba soutenara musala tokutani à la prochaine occasion, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ursil Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.